Kinshasa makambo, Kinshasa olali olamuki mutu na mutu aza kosala makambo na lolenge na ye awa toza précisément na de bonhomme botala ebele ya batu oyo batelemi boye baza kokamwa likambo te baza komona mituka spectacle te kasi likambo ya transport nde ebuki bango makolo boye tala batu ndenge batelemi mayele esili bango mutuka oyo koya bino moko boyoka o 2000 francs wapi 2000 francs de bonhomme ti 7e rue Kinshasa toyebi te soki eza nini bakonzi boza wapi boyoka bino moko population oyo boza kosenga bavoi lolenge balobi toza justement na de bonhomme na en face so de mutu bato ti batondi bo justement eza kaka mpona problème ya transport parce que transport emati makasi biso mpe ezolekela biso ezokoetone biso pourquoi transport emata pamba te essence mpe emati te tolika essence emati te mais transport mpona nini bareceve na bachauffeur baomata transport na domaine wana eza mapasi fo bakonzi balandela yango mpenza bakota matina mozino bayeba qu'est-ce qui fait que transport et matériel on y ezosala au transport lelo koma na to nango koma ka ya komata to ka miso bele yango 2000 ba miso bele yango 1500 tozo ko jusqu'à présent to comprendre te eloko ni ezosimba te ana Congo pour transport tout le temps transport et matériel kaka. Il y a d'autres pays ba transport na bango ebouchara te depuis tika kana ba plus wana. Pourquoi pas nous aussi, comme si d'autres pays, nous appelons le pays à la moussiste. Pour biso ka transport na biso tika ya Roma, na to ka de transport qui na passé. Les araga de leur qui lobela ba emati 2000, lobela ko mati 2500, lobela kuna 1500. C'est quoi justement tezo kende wat. C'est pas bien, il faut va continuer biso ba landela biso ma système oyo. Ya o mati ba transport. Ezo pesa ma propriétaire qui to. Soki bozwi soin ya peuple pe akozwa soin na bino na bisika nyonso bokolinga bokende peuple akozala na sima na yo mais tango aza ko souffrir boye na likambo lokola ya transport eza pasi oui. Je m'appelle Jimmy Mukendi, je suis candidat à député national numéro 707 pour Lukunga et aussi candidat député provincial numéro 303 pour Valérie.